comme Seigneur et Sauveur. Naye kosala polémique, naye kosala nini te. Corps de Christ, o aza mwana nzambe, o abiliva na nzambe, o andimila na nzambe. Pétition eza en ligne, pétition pour na évangéliste Charles Bameko B52. La famille pétition eza en ligne. Pétition oyo ekosunga biso to ekosunga mosali na nzambe na makambo oyo ezoleka ya justice ya mboka ya France. Toza na posa to koma na nombre ya pétition vraiment élevé, très élevé. Et puis ba démarche nyonso administratif ba avocat bazolandela baza na posa ya pétition. Pétition oyo ekoma liboso ya bakonzi ya mboka ya France. Soko za mwana nzambe. Ezaka te ke faut sambela na église ya la bonne sémence. Ezaka te faut sambela na église moko boye, mais soko za mwana nzambe oza corps de Christ. Ondimilaka nzambe. Sala pétition oyo ekosunga pe kozala vraiment bénéfique pe nzamba ozanga te na opambola yo. Tozo senga na ba Abakouk nyonso que bokende na bostratv.com ezali et puis na ba Facebook ezali na chaîne YouTube ezali na site même ya bato o ya pétition mes opinions.com par Google so beti mesopinions.com okozala na accès yako ça la pétition yako signer pétition et singa makambo ebelete et ba expliquer même bien lobby la prière ya lobby ya dimanche na pétition eza na ba option mususu ezotu na osoki okoyi ko chambongo wana eza évangéliste Charles Bameko te mtalobi obo pesa mbongo. Non. Eza pe église à la bonne semence te sengi bino mbongo. Non. Pétition wana, eza site wana, to compagnie wana, to entreprise wana, nde mutu, bazotu na soki olingi, opesa mbongo par rapport ya ba voix, ozwa ba voix ebele, yo mtoko yeba, ezo bandana ba 5 €, ezo bandana 10 €, ndenge kaka yo okolinga, osala. Soko somi par exemple, ya 5 €, tant mususu okozwa, ozana droit, ya kozwa tant mususu 5 pétitions ou 10 pétitions, o yo ko signer, o ekoza na faveur na yo, ekosunga vraiment makasi. Donc, nga naza un message bela olobate. Moi, je suis Abakouk fidèle na poste. Nazalaka fanatique ya papa Charles Bameko te, mais aza mosali na nzambe o nzamba tia liboso, o nzamba tia po asunga bana nzambe, o atia po ate ya bana nzambe. Oui, na mboka nyonso ezalaka na bakondi nango. Ata ba pays o tozo vanda, nzamba tiaka toujours ba président, ba gouverneur, ba ministre po ba kamba mboka. Ezalaka bongo nzambe moko akokita te na église abandi kote ya biso to vandi, akotia toujours ba sali na ye liboso po bateya. Et basali na nzambe bazalaka ba nzambe na biso te. Nzambe na biso azali nzambe o biso ngana o toyebi eza kaka Jésus Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et puis serviteur de Dieu bazalaka wana lokola basali na ye. Donc tozo na droit ya ko respecter bango pe ya ko linga bango pe ya ko intercéder pona bango. Yango ezalaka bongo tozalaka ba fanatique te. Tozalaka ba fanakwiti te. Non, to baza basali na nzambe tozala ba droit ya ko respecter bango pe ya ko linga bango. Ndenge tozalaka bo la famille. Mutu mo so azosala malamu pona yo. Mutu mo bo nzamba tie na nzela na o asali la ko bolamu. Azalaka wana pona yo. Pourquoi pas yo ozon célébrer tout ya ko linga ye? Pourquoi pas o linga pe o salela ka e bolamu? Yangwana omoni bana nzambe mingi basalaka o te pasteur na biso na linga ba fingete parce que ayebi nzambe ya pasteur wana ndenga salela ayebi combien ya ba délivrance oyo ayebi combien ya vie na ye ndenga luka nzambe wana à travers mosai na nzambe ndenge nzamba salela ye nde tolobaka la famille de mise tozalaka wana te kaka pona ko juger les Abakouk boyo kaka na bino te o bango ba fana kwiti o bango mani non eza ba fana kwiti te to yebi nzambe o biso tozolanda to yebi mutu na mutazana ba témoignage ya vie na ye o nzamba salela ye muna muta yebi eloko ni na luka na nzambe wana. Donc ata bazolo bakoto ata bazoso sa koto zala na confiance et puis il faut ko yeba ke eloko moko basali na nzambe lelo neti ba pasteur Charles Bameko ba évangéliste boy bazobunda bitumba kaka ya yete azobunda bitumba pe o ya yo mama mobali mosai na nzambe azotele matangu nyonso ko tele ba koloba ko lakisa biso nzela nzambe ko lakisa biso ko fortifier biso ko sala ba enseignement ko pesa ba enseigner ba enseignement yo kasi mutu wana ba otika ekimia
baotika kimia te parce que lelo bamisu bamiyebi batu misusu lelo batelema na bavia prière et ça parce que basali na nzambe o nzambe atiaki liboso na bango bafortifie bango balakisi bango nzela ya nzambe nde lelo bango place bakoma yango nazosenga na ndeko mwasi ndeko mobali tozala toujours na attitude ya prière na nyonso tokosala tozanga te na kotia bapapa Charles Bamenko kotia église la bonne semence na prière nzambe abundela ye parce que bitumba oyo azobunda ezaka ya ye te azobunda bitumba pe ya biso bana nzambe oyo toyaka kobondela oyo toluka nzambe na ye ensemble. Voilà la famille, courage à vous tobosana ba vie de prière te tokangama toujours na nzambe wana soko yebi eloko nini nzambe aza combien nzambe aza na vie na yo na ndimite quel que soit ba problème quel que soit ba kamunyo sozo passer au bosana nzambe. D'autres programmes, ce jeûne de 3 jours, c'est un jeûne que nous allons le faire de manière intense. Nous aurons l'intensité des prières par l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est en vue aussi des préparatifs de notre jeûne de 40 jours. Qui débutera, le jeûne là débutera bien aimé dans le Seigneur, le 20 novembre jusqu'au 31 décembre. Par rapport à ces jeûnes de 40 jours, nous avons un message à vous adresser. Amen. Amen. Comme nous avions tous remarqué, notre papa ne prêche pas. Mais pendant ce jeûne de 40 jours, avec la foi que nous avons, nous croyons à ce Dieu-là que nous prions. De manière physique ou spirituelle, notre Dieu agit. Amen. Nous rentrerons en prière. Et l'Éternel agira. Amen. Pour que pendant ce jeûne de 40 jours, que papa puisse regagner la chair. Pour cela, bien aimé, l'Église, comme la dernière fois, vous avez informé par rapport à ce qui concerne les pétitions, tout ça, on vous a dit que c'est l'Église qui va nous informer par rapport à la mise en place d'une pétition. Alors, de manière manuscrite, papier, nous avions mis une pétition que nous tous, étant Habakkuk, enfants de l'Éternel, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons signer cette pétition pour montrer au monde des ténèbres, pour montrer au monde entier, nous les Habakkuk, nous avons besoin que notre papa reprenne ses activités auxquelles Dieu a mis en lui. En sortant de ces cultes, nos bien-aimés ont préparé des pétitions, sont là-bas à l'extérieur. Ne soyez pas pressés. En sortant, mettez juste votre nom, la date et signature. Les pétitions sont à la sortie. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Ça, c'est de manière manuscrite où nous allons signer. Mais aujourd'hui, nous les mettrions aussi en ligne. Il y aura des signatures électroniques. Nous allons les véhiculer, nous allons le répandre partout. Sur Internet, partout. Et vous verrez tout ce que Dieu fera. Parce que Dieu ne descend pas, mais il agit à travers. Rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de son force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Baby, vous savez, moi ma joie c'est si quand le monde si je fais quelque chose et le monde de ténèbres ne se lève pas, je ne serai pas. Je vous dis la vérité. Quand le monde de ténèbres se lève, là je comprends que ça les a atteints. Amen. Moi je suis un provocateur. Je sais que si je fais ceci, c'est Dieu aussi qui me cherche ces problèmes. Quand il me dit ça, quand je fais ça, je sais qu'il y aura un retour. Et leur retour, cela ne me fait pas peur.
J'aime ça. So moni Si vous voyez, tu fais quelque chose. Le monde des ténèbres s'élève. Les Congolais donc, tu comprends vie na biso. On a compris notre vie. On a compris. Vous ne savez pas que vous a dit maintenant, réveillez-vous. Et quand tu te toute la journée dans un bar, tu ne veux plus est-ce que le diable sera content? Ils verront. Quand on parle des Abakou, c'est déjà un mouvement chrétien. C'est déjà un mouvement chrétien. Donc les gens ne sont plus dans l'ignorance. Donc ils ne peuvent plus ensorceler ou envoûter. Leur colère revient vers moi. Non, si on a maudit quelqu'un dans la boisson, tout ça, j'avais dit. Pas de mariage, pas de sexe. Si vous vous refusez, c'est papa l'avant. C'est c'est comme ça. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de sexe. On a stop. Stop, Siliwana. Pas de mariage, pas de sexe. Sexe prêté. Allez, celui qui va se fâcher, qui se fâche. Si tu te fâches, sois fort. Et que tu combattes Jésus. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de sexe non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de sexe. On va regarder maintenant ceux qui n'ont rien. Ah oui. Ah oui. On regarde ceux qui n'ont rien. Si tu as rien, reste comme ça. Et ne viens pas. Oui. Babi Toula. Toula, de la même manière que vous êtes. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de sexe. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes des intouchables. Tu peux dormir avec moi. Je peux dormir dans ta maison. Tu peux aussi me nourrir. Mais pour me tuer, me manger, il faut que mon Père qui est dans les cieux te donne la permission. Quand il ne te donnera pas la permission, moi, je suis un sacrifice raté. Faites ce que vous pouvez faire. Mais ce qui est sûr, quand Dieu protège, il te met dans sa main. J'aime beaucoup ces versets. Il dit, mon côté ne peut arracher ce qui est dans ma main. Écoutez-moi très bien. Nul. Mon côté, si on dit nul, bien aimé, ce n'est pas que non, on dit personne. Maintenant, quand vous écoutez ce genre de paroles, comment est-ce que tu auras peur de la loi de la famille? Nous, en ce mois-ci, on va combattre ce loi-là. Vous avez sacrifié quelqu'un dans ma maison. J'ai dit ça, c'est raté. Cela ne marchera pas. Nous sommes de ceux-là qui rentrent pas. Même si la famille ne nous appartient pas. Je ne sais pas si tu comprends. Moi tel que je suis là, moi, je rentre partout. Si je rentre dans la famille de ma femme, si tu es sacrificateur, tu vas passer. Parce que moi, je suis venu pour entrer partout.